Ja to benga ki. Ngala ko linga bakanga pe mutu te. Muta bimsa imani keza yo. Na benga misa défense, na benga général Christian, chef d'état-major. Na ba soda bakanga ki manike, yaka na bango. Kuma munafunga mutu sanki ba mujija. Mais yo za pecha kofi. Te. Manike fingi Cindy. Bon Cindy ana. Cindy ana. Asa honorable madame. Honorable mboka nini? Ne m'énerve pas, hein, ne m'énerve pas. T'es honorable quoi? T'es solo la mais honorable. Tala, omoni image. Madame. OK, yoka. Image. N'appelle ça yo matière sur qu'on appelle ça pas internaute. Beaucoup na YouTube, beaucoup na Facebook. Image Cindy. Alati lamba rouge à mouké. Liboso à mon fleuré. Image mon Cindy alati robe à mouké à rouge. Autant l'image wana. Ba do ya kala bo. Ya kala. Ba komi ba fana. Mto tune kecho pacho RFI. N'est-ce pas? Bimsa suma mususu. Yo le matin combat Cindy de pona. So na tenga combat Cindy osilique. So na tenga combat Cindy osilique. Yo na pomo oyeba na Cindy bo sala makambo yo pe na liste ça. Olobi Cindy pa na liste na ye. Ya bato fwa kangisa. Te bato kangisa te, bato bazana na Cindy. Bato babima na Cindy en fait na lobo. Olobi bato babima na Cindy. Bakali. Na kino yebi Cindy ndenge yo yebilende. Bakali. Na yebi ayi magala quartier la te. Bokuta na bakanga photo na snap na ye. Obi? Yo na Cindy. Bon na ça obligé pena te. Bokanga photo na Cindy te. Bon na ça pena obligé. Où était? De ça on comprend bien maniqué au benga ki omona eke azana problème te fois bimana ye. Azana problème te. Et puis maniqué c'est qui? Maniqué a botana babia. Babia qui est mon ami? Bazana doit de vie ken loba. Dans le ken aloba. Mais ba okanga bango te ken aloba. Ba okanga ken ite. Ba okanga ken a droit. Ken tout. Au moins c'est le même procureur général. Ken toute sa vie à lobela quartier la ta commission. C'est ça lettre zo PC. Mais commissaire lettre ne zo PC. Confia commis. Kofi c'est qui? Musicien, Kofi a commis de ça. Non, quand Nani Vérambo c'est mon vieux. Et ça je vous tout soit fini pendant que non au beau tagaté au bimana mise, c'est normal hein. Ba fingi Kofi te. Bon ba fingi Vérambo. Te menabi pe Kofi te to ba Cindy pour. Ba Cindy azanani. Cindy azanani, comme si Cindy ngonani azanani. Cindy c'est qui? Cindy abota na Vérambo te. Ils ont yobi combien ba petit mususu ngana yebi Vérambo, ba semeki nanga. Ngana yebi ba l'équipe Cindy na valeur. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Salut mesdames et messieurs, en tout cas très heureux de vous savoir très nombreux, en train d'attendre les vôtres. Je suis là pour vous servir, mesdames et messieurs, je reçois un mécène, un grand homme producteur de la musique, en tout cas avec qui on va en parler, on va décortiquer l'actualité musicale, l'actualité qui fait parler tout le monde. En tout cas, je l'ai invité pour en parler. Merci à vous encore une fois de plus, mesdames et messieurs, fidèles internautes, parce que tant bon naga Prince Bakali, boyebi que actualité et zalaga décortiquer, boyebi que bozalaga diverti autrement. Merci à toi Michel Kombe Aigle, bino bato tout bozo talabiso na Congo Révolution et puis bo talabiso pe na page Facebook tous en Congo 10. Tous un partenaire officiel au Prince Privé. Merci Top Polémique 243. On a tous en Facebook, tous en Instagram et puis spécialement na YouTube, tous en Congo Révolution News. Réalisation ya émission ya Lelo de bozomo na plateau impeccable et ça grâce à Michel Kombe Aigle Mukolo Kombo parce que ça fait 26 ans depuis Azana Kombo wana Michel Kombe Aigle. Lelo to solana monsieur Gauthier Mascotte, ingénieur de banque, producteur, mécène. Yamunene Azambo a âge à 16 ans, Lelo Boye Bayango, pourquoi Azambo a âge à 16 ans, pourquoi Lelo a toujours pondéré à la stabilité wana. Sans pour autant monopoliser la parole, mesdames et messieurs fidèles internautes, je donne déjà la parole à mon invité. Bonjour et bonsoir, monsieur Gauthier Mascotte. Bonsoir, bonjour, good afternoon. Très bien habillé. Merci.
au look ya américain. Mais biso to ba anglais, to déjà ba américain, ba na biso ti ba américain wana. Ngo mona wana de base idéologie na Londres na Angleterre donc. Boy, ndenge na zabu na zana luka ba Yankee. Luka banani? Ba Yankee. Ah ba Yankee. Voilà. OK. 2023 coach en Andé ni toko ta déjà l'entrée de chez. Ah, coach en kitoko hein. Coach en bien, ma mutu bien, nzambe déjà ça là. O ka to senga nzambe apesa ka biso. Très bien, ma mutu ça bien bakali. J'espère que pour coach bien. Ouais, ça va déjà parce que plateau déjà en 2023. Ah, la monnaie oui, félicitations. Ngana sombelo champagne mais la monika qui to ça publicité champagne pour combe au monde na. Et champagne ne bomba manango na ozango ga ya kokauka. Champagne na okauka na ozango bien. Na pesi mbote na madame Gandhi, la grande dame au sentir que nos monuments so sepeli au Kumisi Nzambe. Madame Gandhi, je vous salue et puis merci infiniment à nos différents partenaires puis sponsors officiels. Salon Kingdom Barber 33 na kati à Bordeaux et puis on la tabilama ya qualité on la biloko ya bio na Bordeaux wana mona ya Dorothée Mafuta na kati à Bordeaux et puis merci à Bruno Lubika mbongo ya propre. Ingénieur de banque aux hommes on a âge à 16 ans. Bate belé et lobisa bango. Aux zona mbongo zala mineur hein. Bien sûr. On peut na poto mineur, na ya poto na 16 ans. Oui, ya poto na 16 ans. Quand na zimbongo wana lo. Tant zimbongo wana mbala mo ye poto. On veut protéger mbongo. Si, na ba diamant na ta ngo lunda kwa. Na pesa ni se ba mbote belé, na pesa bana lunda nyonso à l'époque, bana Kiambamba, bana Kaisese, bana ya Domingo Vache, bana ya Mushinda partout, bana tout ba simba diamant ba teka diamant, ba vie na biso, ba Didi Kinwani, ba Ignace Moleka, ba Chacho Mbala, ba Pierre Binda, ba tutu ya lunda ya kala, oyo ba yebi Domingo Vache. Botard de Bondia, donc bana Angola nyonso ba Alex Fumusi, hymne national, donc voilà. Sko 16 ans au Kindaga Angola, au Ndo Lukambongo. Au Katara Betuide Nayo, famille Bagate, on se retrouve en Angola ndeni. So ça au paragraphe, peut-être moi histoire en anglais. Oui, paragraphe ezamouké prince na 16 ans na 15 ans, to maniti na 15 ans, na zalaka na carte humanité. Chaque fois soki bakangi to kangi classe na bando bandango na décembre. Moni congé à décembre nga na ke Mariano. Na mati grand car na tie marchandise na ke nzela ya Kimbata na koti makela na ke bantoto ba kibokolo na koti negage na ke ba kakulama ba mona ke luna bongo na bando ça toujours na ba congé na zokende mais sans que ba parents papa yeba mais maman yebaka maman yebaka bona mutuka na bando compliqué ote ba mona petit moi mineur na recevoir ya mutuka wala zo ba ko petit nanga akwedenga ko chakal ko ngala chakal nzoka ngape na pe kandongero ngape commerçant na ko pe na recevoir parce qu'on a payé des mois à plat ya oteka una Angola déjà na Zandu na osoma pa na Zandu c'est vrai à l'époque to kene lunda na Angola to oteka ba mapapa la gomme ya musunya muke $50 ya double semelle ya double oh ba la gomme vimba na bo ba tirbo $100 briquet moko $25 donc parce que ka briquet wa ba cigarette wana cigarette to teka la ba paille to changer ngo na diamant kuna ku $2 ezala te diamant troka to benga ngo troka do banda simba diamant na âge à 15 ans kala na bi diamant makasi o mona ba bling bling te de ba plomb beto bo diamant na diamant et puis tout en Rolex ah la mona Kofi Beton ya 13e apôtre c'est un oya mulayo ça na ngona mona pas Kofi ah malam via la darabie virambo na pese mbote voilà d'accord après tango ye poto c'est spécialisé au mikotisi na production ouais no côté na production bon production na banda ki ngo mutapesa nga posa na mukuse ve londara production abando sala ngoma Afrika batutu bayebi ye mutapesa nga idée ya production voilà pe na epoto na bando bani na ba production mais na banda production pe na aventure masa moya jamaïcain na pesa mbote mingi wood ye mutu aidanga na produire Elephant Man bana Londres bayebi Elephant Man bayebi ba Marley Marley do bana ya Bob Marley donc to produire bango na ba Rex na Stratford na ba Salaminene na ba Bristol Academia donc voilà bana na sur le plan musical ou bana na pe na po ayembaka ah ouais oui. Après na comment produire ba Mitchell Brothers
so bobeti kaka na internet bato bana Google pour il faut que leur makambo oyo ezali na le seul premier congolais jeune oyo ba clip na ngai moko tolekaka na MTV obi MTV donc ngana leka na MTV mbele preuve pesa ali so ba chaîne influente so ba beti kaka Micho Brothers Micho Brothers wana combo ya eza combo ya groupe et puis babeti nzembo excuse my brother babeti return check donc bomona Gauthier Mascotte tout ça ba clip na ba Stéphanie omoni ba Candy Girls n'était so boyo bangote Candy Girls ba comment trop Angleterre eza Angleterre Candy Girls ba filles ba sala ba clip na ba 50 cents ba ça ba américain on ndo beng sa bango oko taper na phone na yo donc voilà na ça le rebelle oh bato ba éviter quoi voilà ce qu'on a côté anglais bosco côté na biso ba congolais ebele premier miso produit ya la ina oui lo longomba na pesi mbote mtunanga tu longa Londres tokenda wana wito longwa viva tokenda mamo Zambie na Lusaka tobeta na John Lengi à l'époque pas ya Kayembe Chetemba zaka na nganda na wana na John Lengi na Zambie pe chuketile mbote à l'époque azaka DJ à l'époque tobenga barman voilà à l'époque. Voilà. Donc c'est ça. Le premier ministre congolais, Awilo Longomba, après ainsi de suite, on a Kofi Olomide, Bawe Ranson et tout le monde, oui, voilà. Mais net ba grand musique congolaise au produire, et ça va Kofi, ou era ba Jibena Nouté, hein? Jibena sala le Pele ya le Pele sur le talent mon first class, c'est ça. Oui, mais na sala coproduction. Les production de composition ça veut dire qu'à côté studio na ye ayembi na kin ayenga na sala ba clip donc monsieur ezaka coproduction monsieur ezaka production voilà na sala na JB tout travailler na sala travailler na bato belé presque mutunyoso papa Wemba soko tali clip ya ye na Peggy Tabu okomona wana za les nos production na PSP Peggy Tabu mbote na PSP na Mark Tabu mbote et voilà na sala belé. Tout ça, l'analyse moi ensemble, Gauthier Mascotte, un grand nom dans la musique Nabiso, et puis au travail dans la musique, c'est presque belé à Congo, bah grand aussi. Mais penchant na yo beaucoup plus neti au linga wera moi trop. Neti au sala mingi wera parce que bana wenge pena neti va tout la goto lo Gauthier Mascotte Nabiso. C'est na pe quartier latin, na pe wenge. Mais neti ya wenge le kaka. Na pe viva. Neti wenge le kaka. Elle était son abeni wera score yambanga sous une coopération na ebite wera na bet sayo concert wera osenga na mbongo te mbala moko wera za pona mbongo te alors même yo na vie mo apesa ka avantage mais masse mo apesa avantage olinga ka mingi neti ba Jimmy Belao ouais na pesa Jimmy mingi ba président d'homme na Lille la président d'homme mo konza Lille d'homme na Lille na pesa mbote belé ouais tu vois olinga mingi ba Mike Michael Lucas de Irlande. Au moins, mutumo za TikTok na téléphone, au linga mingi. Azape très fort, Mike Lucas. Oui, il est très fort. Il y a ça en Irlande. Irlande, oui. Il faut mettre tout qu'on a mugolo. Ana ba mbongo net ba bino kaka. Si, il y en a là. Makasi. Ah ok, d'accord. Donc voilà, ouais, ça pour un avantage kaka yambanga. Et puis ko yamba ko tout est mes contrats. Contrat na ye zala easy, facile. Et kenda musikate. Mais ce qu'on a ba musicien na tout au produisana ou tika na ba bon souvenir ou nani oyo so ala yeke bosali ni affaire et alors à la salle discussion problème té affaire alors les cas très bien tact. Bango nyuso. Trop bien. Trop bien, bango nyuso. Parce que oyebaki fonctionnement na bango ndenge ni nokotambola na bango ou ba caprice musupe et alors à la wando de viango. Oui, ba caprice bando za de viango pe mususu pe ngaka donc na non fan numéro 1. Il y a musicien na mo na mkiepeti. OK. Na non fan na ye na mo na ka so na ke na ye boye ato bebana. Ozo éviter ka makamu mususu ndi makaba oui. Compte mususu la monsieur il y a 10 000, yo pèse 15 000. Bon moi on a payé en fait. Et kenda pe bongo. Tu vois donc c'est ça. D'accord, tu évolues par rapport toujours il y a concept ou la musique, production ya kala ni wando sa lango kala na lelo. Est-ce que moi ba défense c'est na kati wana ou meka un peu au sala sur lecture il y a moi changement na yango? Oui, bon ngaya mona tala bino ndenge bakali boyamba mona maître moto judo. Pour biso to ba judoka. Maintenant mona ngane ko lobela masola judo abate, masola ya cage fighting te na lobate. Pour esa spécialisation na nga penza mais na ndenge bato bayebelinga te bato bayebelinga na musique. Mais na kamera bino botu na mutu oyo aye aza innocent na musique.
mais autour na ye azolobela orchestre ya mutu. C'est pas ça. Mutu wana siko yo tune attaque ki. Kozanga na mona net bozanga bata oyamba. Bosala berrer trop, mutu aza producteur te, mutu aza musicien te, akoki kobeta masola musique te, mais akoki kolobela musique. Oyo azomona. Ekendeni, mais akoki kobeta masola musique te, mutu avandi pena beta masola musique ndeni. Et na studio ayebi te ne ba réserve studio, ba futa combien par heure, ne ba sala ba clip, ndenge ba publier na radio, na télévision, ayebi te sikozo beta masola musique comment? C'est ça. Erreur yango na yango siko mona musique de lobo comment ne perdement mutu nyoso kobeta masola musique c'est pas n'importe qui akobeta masola musique de masola musique zala producteur zala musicien zala drummer zala guitariste kobeta masola musique oza producteur te koyamba mutu te oyamba beta masola musique ne bokoma koyamba changa bo na bon boana bino boye na bino sika na mamba musique yango boyamba mututu et bon wana bo peut-être généraliser journaliste à la histoire du présent ou apprendre et puis aye à lobeli yango par rapport il y a différence wana na posa na yeba yango parce qu'à l'époque tous ala qui ba réseaux sociaux ça na plateforme internet bo noter ka ba cassette les comme na ba téléchargement ba plateforme et tout machin différence à makasi si différence c'est ça net na banda na cassette VHS. Abandonne à VHS qu'on produit VHS, bah musicien ming bah ebi bah wenge bah quartier latin bah vient Madilou bah bloc belé bah Kanda Bongo Man bah vient na biso King Kester na BCP Bandoule na produire pe bloc on a donc abandonne à VHS après VHS toye na CD on abandonne à CD après CD til l'autre commis sur quoi téléchargement parce que bah tant on est au Kenya tous les net pardon aux autres cas VHS à l'époque VHS banda tout le banit na ko copier donc ceux qui osent na cassette était osant na ngote écoute bando que ko défait pas ba tout le monde qui piraterie pe za la guité piraterie pas OK il faut que nous défait pirater VHS ndé piraterie za la guité de so sombito sombité ou bien OK pas voisin peut pas massa def ça cassette na yo après OK au défait ko tout to ye ba époque ça ka God Bastard, ceux qui Globe Bastard na Londres. Tu vois donc il y a un mot qu'on louer par radio, par VHS, par cassette, pas tout à filmer. Tu vois donc musique il peut bloquer, peut na place battre avec ta musique et pas aider musique et pas vieille do. Donc il ne peut pas apparaître ah on a bien bando te kango Diego musique ah na peut pas Diego musique. Diego bandikala. Ah là. Donc on a fait na il faut na faire Diego médaille. Ouais. Médaille avant. Ah mais trop oui. Diego musique na maison na biso na Château Rouge pas tondo kutana ba Pauline Zongo na ba question na me repose en paix na ba sera na biso be ba Malé la mère Maluto bando les kana ceux qui to bimisi ba cassette tu vois après to ko na ba CD ndé comment qui na moins un peu piraterie après voilà jusqu'à aujourd'hui comme téléchargement mais ba to ba télécharger raté ba to ba zo copier kaka mona moka télécharger ça na comprendre bien bongo ça na tango kala pour piraterie ça la guité oui les lois téléchargement na rota la pe boya ofele voilà tango kala ezalaka ozwa mbongo na cassette ozwa mbongo na cassette et na CD mais siko yo ozwa mbongo na CD te na cassette te ozwa mbongo na concert mais tango kala ozwa mbongo na concert te ozwa mbongo na vente ya ba CD na ba cassette mais siko ozwa mbongo na CD te na cassette te ozwa mbongo na concert échanger. Alors étant producteur est-ce que pour nous comme producteur ils ont un critère ou est-ce passion on a bon belé on dit même sous moi quelques bateaux ba PCO idéologie ndeni no ba no fonctionner na ba musicien no produire bango ou est-ce passion cause producteur ils ont passion ils ont kaka on a bon on a mise tu comme professionnel mais en cas tu vois un peu qui professionnalisme na yo il faut osala que au KP classe au sel ba ko moko accéléré comme si à 6 mois pour y ba matière ya production bien sinon tu gros sala ba erreur belé tu au comme na sommet au ban sala ba perte et puis ba perte toi ne tindo ki oko ya ce qui mbongo c'est le produire peut sauter donc il faut vraiment oyebela ngoko oyebela. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Je vous rappelle, nous sommes Congo Révolution, nous sommes également sur Congo 10, napesi Zidane Fikula Ngayeyo, Namutunayo, Zidane Fikula Congo 10. Voilà, napesi Mbote, napesi Batutu Baotelapso, Mbote partout dans le monde. Tous en Congo Révolution News, na YouTube, en tout cas, na Yambi, M. Gauthier Mascotte.
ingénieur de banque, producteur, mécène, il y a musique. Et puis, bon, Togo Baxile va te belé, va bien qui saper, parce que histoire, on va former, net, ça y est, on peut makasi. Na yebe on me la saper. Parce que tout le monde va saper, ça va s'embrier, net, yon de yaga au kata makambu. Ah, t'es ngana zala albitre na bango depuis kala. Ngana zala albitre ba saper. Ngana zala arbitre donc naza mandé yango yo parce que tango loba arbitre na bango bango siko bana ba coach na bango basa te nga arbitre depuis kala moni que oye poto sika mais histoire to yebi à partir qui peut total la bino tebi pe no ba coach basa arbitre pe rozala nga siko na arbitre ke bolati bino tu boye belé 20 personnes 30 nga siko na telemi nazo tala ya lati bien te ya classé bien te. Tu vois, au moins, on a tellement en tant calé, petit nabiso, on a bêti. Basse Gardino. Basse Gardino, a classé bien. On a bien, le quoi, ça calé, bêti, boy, c'est qu'on attend. Mikolo, ils ont vert, ils attendent, boy, il faut la tabouya qui est na boy. Au moins, on a taillé Michel, oh, ils ont look, ok, dans le bureau. Ils ont look, ils ont un rendez-vous. Est-ce qu'on a ça là, bongo? Est-ce qu'on a filmé, bango, nyonso? Après, na yenango. Na chesko na ba cassette nanga na oteka. Donc, on va s'appeler tout oyo kakawana. Tout oyo kaka. Tout oyo yebi tout na bango est-ce que yo leka na bafana ba yebi sovi na leka na bafana leka na vita imana na PC Richard King mbote donc to sala idéologie mo ngala Richard King ya ko ya ratate na ba musicien pe ba koma ko ya na kati ba tout yebi ke ya poto ba ndeko lata so leka na bafana te c'est que oye ozaki na l'arte ou bien ozaki na mutapoto akalame oye ba ko lata te oye ko lata na retard après okomo ya sko ko laksa ba tu bilamba lelo net na Paris des sapeurs oyo so vandi boye mona ba on fa ke ba ratarate ya bazebe oyo nzimaka de kaka nga sengi de bazebe le mikolo to ba jeune te ba jeune ba jeune oh na yebi bo ça passe baza penate ba ko ambier ba passe baza penate na ko sala na bango mais ça passe pour na mona ba musu na mona ndenge ba ya pe poto akomi pe ko classer na miso nanga. Tu vois? Mais à Kala, oui. Mais à Sika, il faut pas ça l'effort. Moni, c'est pas na année moko 2 ans, 3 ans, 4 ans d'effort comme un grand sapeur. Moni, ngala pe moi na vivre na mona la musique, kala twando loba. Mbula kama po bandi mona Firenze. Mais au pe na loba moi il y a les langues pe na loba ça ba 4 à 5 ans pour sur le net Al-Qaïda, ba ça ba jeune, oui ça qui. Bazala ki na yebi bango. Ba réformer pe net Al-Qaïda bango mona neti masananga ya Bruxelles. Comme on est nani Tigana Zureta na ba groupe na bango ba G de 10 na yebi pendant les kana bafana pour ne pas te tromper G de 10 na ba l'innocent le scénario l'innocent le scénario bilele c'est bon mais à Bruxelles yo tuninga Paris bon na Paris pe ba fille jana bande koleka archevêque le bobo pe bande koleka oui archevêque le bobo mais ba batakala yo tuninga batasika Al-Qaïda pe ba Nikes natika komona été ba Patrick Meka natika komona été ba Trésor Ngando oui aleka 2 fois na bafana yendo nzimia na Al-Qaïda te aleka ba baleka na babiloko po ezalaki ndenge nini toye na Paris to check caméra na scène to check caméra na Château Rouge to bengi tous les sapeurs vous comprenez to check tige to no bengo tige Zakari pa telemewana Zakari pa ndo sala ngoti Zakari ba journaliste nanga à l'époque azo sala ngoto tige Zak la journaliste na yo ça na bafana to tige de yo à la boss na ya à l'époque mais oui mututo apoto yebi OK mututo apoto yebi et puis ngana za sponsor ya émission vert ngai na comme on est nani venanga wa bango kwa dako mutima 5 ans na sponsor émission vert et puis so ta vert kaloka comme langa gote mascotte na Londres wa kuita pata wa mona peleve boye bokota oyoka comme langa ouais na pesi ça ga mbote bona ndinga siso nzima comme ça fait tu vois dans Paris bazaki wana bo ve alcha mo voto pe bando koleka et wana ba via kala net na kilelo na comprendre na ni Trésor Ngando dans les bons pour ne pas la ko sauter bon là musu bazalaka na bango mais tant to tige bando zalate en tout cas la monate ata ba Cyril qui n'a pas bazalaka te hein alekate na yebite pourquoi ba lekate
mais bana vivre ebele surtout na concert à vivre de tige na sortie surtout na beti concert na sortie bando ya balaxi ça puis tout ça mi ba mikolo mais ba jeune TP makambo za na esimbité comme une vie ezalaka après 10 ans la rayé au bandi tu vois bandi et pour les zalaka na habité à l'époque zalaka on l'a bien té au moni ba zulu na ba new jab ba okimi siko bato balekana nde baprêtre ok bapeti na bango ba new jack banini ata kala yayebi ke ayebi tomona sekona moto azokwafe baparis omona bagile new jack banani bapeti nanga moko boye ana prison ti lelo barefole na kini ake na prison barefole na donc baebele paris ezaka baje kutu te okosaute mpe na double pas mona new jack akwafe yo pour la tima beka alongoli yo bilamba alongoli banda okima bonnet na Suisse onzima na Suisse ebele wala Suisse kala basape ba ebele Suisse donc na banondi mana mutu liboso mutu wa zamani donc le cardinal de la SAP Titi Levalois des fois oui kombo Titi Levalois ouais na bien très bien voilà aussi ba Richemont Hans Lessel na pesi yene tama trokine comment conseiller gouverneur Gentini après c'est gouverneur Gentini moi na Suisse gouverneur Gentini bato ba ebita moi na Suisse akala OK tu vois aussi ba Gilles Emporio Gilles wala papa mbazolela Colo blouson Gilles Emporio na Suisse wana aussi ba basi ba maele kina na liso bando Didier Libenga 105 ans de ba kombo moko boye oui ba Kim Prince de Lausanne c'est bango c'est wana ba olekate aya ça qui lelo hein oui c'est vraiment bando le kate de ba serana salaka te bon ba bimika ki de lo ba na mikolo oui OK ba wala tana ba ko bien baza propre mais c'est tout ça pena cassette donc ce pour bandi dans la bible 10 ans pour bandi moyo na bana bandi moyo na bana Firenze 10 ans bana vio ba yebi ata comme ça Paris ba wenge mais Paris ça ya vivre la musique bana kala ba yebi bana vivre bana poto atongo ba yebi pour le peuple to ya ki ba poto za bana ba mouvance ndé baza na Paris bana ba Belgique ba ko tanga classe tu vois mais parce que to ya ki na nenga chobo kaka diamant du seul histoire na ndela ba to yo mwana na yo nga papa la ngape ministre mais rien papa simple comme ça des zones comme ça sur les journaux au côté canaliste mais ba segala ba commissaire des zones pe ba la n'importe ça ba n'importe mais gradité yo kutana mwana mise mwana singa uju azala mwana boboliko lokonga azala bana ba ya banani ya comme birindwa na pesi ba lik na Jean bana birindwa ancien premier ministre na pesi ba mboti donc yo mamba comme ça sur les journaux papa garde assez merci on est sur la parenthèse par rapport ya forme papa na tangelio Belgique na tangelio ba tigana zureta ba Flora Pombani na tangi ba ebele ba utanga ki Alino Sende parce que Belgique en tout cas ba sa Alino Sende wana mwana commune Kinshasa na pesi bana Barumbu commune Kinshasa tumbo na te scénario ando lata osakana te bon Londres ba ki belé Londres belé Londres ba système à coup d'œil na PC mbote système à coup d'œil ba yebi bisipangi ando lata nkaka kufa na bosani kombo na nkaka na kombo na mboka ndo benga na atika pe biso ke sona me repose un peu parce que belé na Londres belé ba sape ba Chims Kabengele te azaki na liste ba sape yeko lata te ba vieux tous pepele ya mbetolo bando lata ya mame Milinzemba ya bando lata Versace ba nani apula de Versace de kwa chibo apula bando lata ba kebele ba vieux Clova de Londres qui Londres kutaki danser ba vieux roi Mabi ba Laura Lorenzo Laura Colo blouson Laura Lorenzo Colo blouson défaté de Londres net passé belé hein Londres de belé ba ke belé ya Londres ce qu'on a sapeur patron sapeur patron OK différence à Londres na Paris ngwana si mais Paris pe ba ki pe na l'art mais Paris ko ba ki bato ya business na robeta masolo awate business pena bien donc voilà
Merci beaucoup, ça fait du bien. En tout cas, tu comprends que non, ça pèse dans l'histoire, ça et ça là la pluie, les bons temps, ils ont continué toujours à démarrer dans à bien, mais au moins tu zong la musique na biso penana nous, aux experts, au ebi mambandoule, au ça la analyse moko objective pour la musique. Tout moni ba album ebimi, tout moni évolution musique na biso ndenge zo kendele. Biso tout monde on a mis sous mususu. Yo aux alagana ba musiciens, aux producteurs, au ebi bango trop bien. Musique na biso album e binimi au juger album na ndenge ni album tu sais bien la musique bakali nzemba mabe za la raté pour pas dire mabe na musique biso ni to tangi na classe pour na biso que na beta pe ba moi ba cours ya musique musique mabe za la raté musique mabe za plan la la collection pour na monnaie ça moi compliqué net au vandi mais net c'est ça et Kangami. Ils ont condamné, hein? Il y a moins compliqué. Et puis, il y a l'amour qui t'en a mon gars bouché, bouinabi. Ah, nous avons des Kangami, quoi. Il y a un zabouina, Angelo Zanga ma papo. Angelo Zanga ma papo. D'ailleurs, ça va s'appeler ma soeur à émission. Souka. Ok. Souka. Obi la ma clip. Oh, mon athée. T'as la clip ya nani ya clip ya Elvis ko yo mona te faire gola la te on fait la ta yana boy la pesi mbote mais azanga inde kokisa inde mo bimba te mais là t'as bien fait pas là t'as bien pesi oui oui la musingai c'est bon OK tu volé pour la musique l'album ninge bimela ki album tu qui toko album tu carré hein musique ya mabeza la raté za la ka moto à comprendre musique na fan orchestre wana moto au mas album na ye likolo tout le monde va selo ba ina ba kombe mais beti a bouleverser mon beti kombe beti na pesi sel rose crambote ko folo mi da bimisi mbembe ko fi pe bon c'est bon ko fi pe c'est bon ezo beta mais pas ndenge beta ezo beta jibe mpia na bimisi générique à balle de match canon jibe deux fois canon kitoko Fali formule 7 pepele pepele t'es non ba générique tout temps nan ba générique t'es Fali na générique azala makaste Fali t'es na générique azala makaste to oui Fala beta générique est très bien mais par rapport à générique mususu net va faire aider ba betaka mais il faut parler la vérité Fali c'est un bon musicien mais azapena batala quoi bien mais batala ko ya Fali batala ko za te que musique batala ko ndem tabini saka wana générique za musicien en fait bossa la réalité générique za kolo orchestre générique za atala ko atikela atala ko abwaka bachaka pe générique ngon bino boboyi ma musique en auteur compositeur bachaka batala ko to bachaka musicien bachaka atala ko et ça là si bachaka atala ko depuis Zayiko bachaka ba ve non bachaka atala ko ba juna mumbafu na ampi bachaka atala ko juna mumbafu mais accompagné par leader na ye aucha mais ils ont bête peu même il a fallu ils ont non yo tangelingai JB Sava Céléo Sava Kofi Obi moi ça ne va pas par rapport ninga bête la rapport à la moi show na ba générique Fali Obi ça ne va pas Fali ça va Té Obi ça ne va pas c'est ba générique ça va t'es ba générique t'es mais ils ont bête peu ils ont bête il y a on a combien ni les bête nous sommes les bête moi faut les cas déjà ça polémique hein bon comparer mutosali nzambo moko te singote na mutase album non c'est tout banane générique kaka générique na ya abimisin avec album ko comparer bon côté bakali c'est une erreur je te dis la vérité ko comparer générique mon côté mutasa concentré na loko moko na mutasa concentré na 31 nzembo non on compare pas comme ça au mette faire abimisin générique beti dans la comment on appelle bisorbi oui et beti très bien mais ko comparer na mutasa les 31 chansons te ce qui a ça bisorbi on a 30 chansons à faire au moment où il y a la bonne pour concentration il y a la moquée ils ont dirait na émission après ngao yamba deuxième personne après tout ça yambi Gandhi la mignonne na PC Mbote la belle tu vois après on a susu oyambi sous Michel Kondi et ça le va comme on a yambi ngamoka Michel Komba c'est la émission il y a ça dans malobate asola bien Mouta la muselange monsieur za grand prêtre Gandhi la mignonne ya ibolo ya lo banet mindele vraiment boya ba c'est français belé voilà la potato de pour comprendre bien na minute so penana na beta côté ba générique c'est Léo a beta très bien bozo e banda c'est Léo mais faire ay koleka
Faire pendant en tout cas c'est bon. De la minute au scellé, on a fait. Na générique, na générique. Na générique. Oui, j'ai précisé. Oui, na générique. Est-ce que la musique congolaise est aussi une polémique et la peine à Makasi pour la musique qui est liboso? Non. Moi, pas polémique, mais c'est une salle polémique. Polémique, ils allaient boiter, ils allaient te bazo finga, ils allaient te bazo ina, ils allaient kake, ngana bininga toto beta siko. Toto beta siko, c'est là où Betty Jean qui est bien, faire Betty Jean qui est bien, Kofi Jean qui est bien, te a fallu ça peut bien. Des polémiques loyales. Loyales. Mais ici Luana, tu vois, mais si on bito kende siko ne question de tout nanga siko, na rumba, na Betty Banzem, tu vois, bango tout ba kao, fallait aller qui. Dans Nyati da Bajibé. Agnati tout le monde, fallait agnati tout le monde, tout le monde. Tout à quel école makasi tout le monde. Nzembo est un test, est un message et est un peu capté. Nzembo. Rosala, moni biso na kala tozaki mère apesi papa kanda. Papa lobby. Sope mambata pe mona pe maman pe zuma mbata, mais papa biso na robeta te. Bo mambata na jar ya ko corriger. Tara apesi mbongo a wenze me ake wenze tanga ozonga banzembo mbakele bandi papa olela banzembo lwambo ya lwambo la bise bandi donc ouais ba jeton na penza oh papa bi maman la bina zoyemba mingi ndo bise banzembo na sepena ngwa to mukete atika ko po message ça fallait toujours appeler message pour bien parler fallait appeler message na message déjà capté. Tout le monde a zoyemba, on va capter. La polémique loyale wana na zonga na histoire moko eleka au créa pe mama na médiation moko yo zo faire mtako tsa pe a quartier la terre babi médiation to sala yango hein. Mais boyamba ravera mbo tout na raité. Boyamba na bino. Que na tuni yo moko pena les concernés. Oui. Non, est-ce que ça la yo pena ya solo? Bien sûr. Papa va yebi mkolo yamba faire tout na avec 5 000 euros. Tu vas le baga. Ça est combien? 5 000 euros. Tu vas le baga Fali. À l'époque. Fali transfert le plus cher, ce qui est à Nelka. Fali ba benga ya Nelka non? Fali du Cap. Ah comment la combo wana? Oui, bando benga. Bon, il y a vu comment Fali te. Ah, bah c'est les poyo on a là qui coule la bangomba. T'es la tuni gâteau sur la mamba fait. La tuni que ça fait. Fali comme Nelka depuis Karato benga Nelka. Pour transfert le plus cher. Basomba est-ce qu'on a dit? Trois ans orchestre comment transfert aux avantages. T'as orchestre na yé. T'as orchestre na yé. Bah père là. Bah père ça la Fali là quoi. Donc faire la deuxième personne, on appelle là dans quartier latin. Fali pour ailleurs orchestre à Kofi, oui, appeler ça là. Oui, tout. Ça la test était hein. T'es appelé ça là. Abandonné bane ko yemba déjà appelé ça là. Donc faire épée, même chose, en tant que faire ayaki na transfert wana ba benga faire Champions League. Oui comme ba faire benga Champions League. Champions League. Yeah, kasi po na sala ka médiation oyo lobby na soye na faire na soye na verambo faire outi wenge à côté quartier latin avec 5 000 euros. On a benda 1500 nanga. Na PC toi. Yo zala manager na e. Bon, à l'époque on a pour des terres wenge ouais. Donc on doit sur la tour na ba mission nyonso. Parce que kopa ngo ila yonde. Et ça mon pa wando luka faire ou yo do proposer qui. Mon pa wando luka faire bien sûr. Vers wando luka faire non, ba bi ke muta sola na faire ga za Gauthier mascotte pour ngabe na rappel quartier latin. Ve Ondoudke, ve Michel Ondoudke na PC Mboti. Mastaba Tuturoba. Viens tout comment c'était. Tenabio Mastaba Tuturoba déjà. Tuturoba déjà. Naba Lorenzo, naba l'époque ba Simon Bongo. Ba Mama Rifa na London. Oui, na PC Mbote. Donc ba toi na nyonso na sola na bango na kenda na banda kuna bango. Alors na peso na wenge. Alors c'est facile que via Benganga mascotte na faire à côté quartier latin. Ah visa na tout na mais na ndimité ya on quartier latin. Na benga pe faire épée. Ah c'est bon mais viens na mona rendement mystique. Voilà que tu fais na Covid nanu ba so la te. Ba yebandi. Tu vois. Ah so mona re mystique a via so la minga bité via so la bien. Ngap na pesa faire beau. Convaincre. Ngap na pesa faire beau te avec contrat. C'est un vie là. Au foot là pour venir. Yo tina ga senga là. C'est là faire na boua zo là. OK. Ngap na pesa que là. Donc on zo banga pe signer contrat. Ah, abiso comme ma contrat va signer après, me signer contrat là. To banda vient na 6 000, si to souvent na 5 000. Après ça cash. T'es cash te. Après ça le bosso 2 000. To kutana na gare du Nord, na restaurant moi za la wana boy. To dame na pesi faire 1000, na ngaba na garder 1000. Via le bi au pesa 3 000 mususu
après. Tu vois, et puis il fait l'exigence avant qu'il t'acquitte voir son bon, et puis il faut qu'il t'appelle à Bilamba. Quand il fait ça la vidéo, il est quand la vérité parmi les là côté quartier la terre, on peut son bon on est étiqueté et puis au sala moi shopping. Il peut à côté. Ouais. On a zolo ba histoire vraie, ba botu na papier vrai, botu na pe coffee et na ko cité. Donc na ko ça va te belé, na ko ça va te belé la musique, monde la musique, na ko ça petit nanga les boga, wenge. Yo do ko ça wenge. Oui, na ko ça cappuccino na brigade na wenge. Donc brigade on to ko ça wenge. OK. Na benga we razoyer. Ça na le côté ça bongo yo côté musicien bongo na Lennox. Ouais. Na combo comme on est là. Suzy la belle de belle, la belle son beauté. Na belle son beauté. Na des blaisons. Des blaisons ya kintia ça. Bino to boyanga na bato ngo. Mais kunzardo ngate. Na boyo wa kisenga. Te kunzardo za suna la belle. La belle kasiko. Te za sute. Aucun piana yaki na ye. Te. Bata ken piana butu. Na pense que para mbote. Pourquoi? C'est parce que bah signé contrat lelo après 2 minutes aïe sous oh viens na tu fais na aucun fait mon fait $100 na 2h du matin à tout mettre la cordon pour dans le cordon oh misende a lui a payé $100 au talobité marché et pourtant zo qui mbongo déjà zo qui makambutu habité oh abani mabe OK habité je paye $100 et les qui je me suis ba benge phone azo yambate tout le monde a une moto oh teninga za boy il faut une émission mo boy là osanga $30 habiter avant-hier. Mais avec des blaisons, ça marche bien. Oui, avec des blaisons, oui, avec des blaisons à discipliner, oui. Très bien. Là, c'est une bonne chose, mais pour la musique, en gros, moi, mauvais souvenir, regret, vis-à-vis à musicien au sungi pe mingi parce qu'ils a vice versa au sungi ba sungi pe au mamuke oui ba sungi voilà regret na yo ça la ngapena sungi to sungi parce que sunga trop ko ba yo te ba sungi pe na sens que ba disponibiliser ta na bango na volonté au travail na yo et ça fait moi les sungi et ça fait moi les sungi to chonga na ndenge na poto simplifier makambo ko ba bongo te to simplifier ba to tangi wana tina zo saela bango. Est-ce que est-ce que est arrivé déjà que ba musicien toi là ça d'autant comme musicien moko au PC mbongo te mena reconnaissance ne bozala na abwa ki on album est arrivé là déjà nga ba depuis que na futa tenga na futa mbongo album te et mbamsu ba ndo bwa ka ba hotela ba bi producteur na biso mais lelo mbamsu zo produire ba ngote me ba zo bwa ka yo te mais depuis que nga na bango nga bena ba kombo to yo ka album na bwa ka ta pas ko vie rambo avant ndo bwa ka nga na pesa mbongo bele kutu na pesa mbongo bele mais na album ma mango jipika kitenga kenda pesa e jipika kitenga na pesa mbote c'est mendoa oui c'est na te jipika na Londres pesa e la wana bon ça va na pesa e naza libanga bo via melanga vo na fasha naza libanga yo kana makasi jipika na bi ipi mendeni voa bi ozoyo katena bandela difo na benga ba masa to cha radio kombo yo kana tena fasha je dis yo veut dire yo ka vie wala ngaiti wala donc ça là la musique est là ba nkona ngo musique de ba ko la voix comme yo kanité la voix comme yo kanité na bisu yo leli jusqu'au ici mère nga za bo ka ngana obima na musique on va type ba ko yo ka libanga ya mbala ba jana fort na ve beaucoup ba ko mela yo voix net na vie Josar ba viens je sais net yo kala ati omoni ndule je sais ko to comme yonde ya songa na boka kiyo za mixer nde eke bongo te viezong sala mais on a récupéré na oyekoya souvent na côté studio le bindeni a 5 lisusu donc to dépasser ba la rebelle pour combe bima tika tika mais na album a fallu boka kiyo au producer nante na pesi au pesa là te l'arté depuis quand les bon fallait zamba bo ba nous sur nazala merci na ye reconnaître ngaka mais voilà c'est une très belle chanson c'est mon frère Fali c'est mon frère j'ai droit na orchestre on a j'ai droit comme j'ai droit aussi et pas à faire ego là j'ai droit et pas Fali j'ai droit ya mbongo te ba mamo ba yebi ya mbongo te ba yebi to iti musika tito komi boy ba yebi. Merci beaucoup. Toujours développé maintenant avec ta permission.
soki tokotanga lettre moko eza awa. Vas-y. Eza lettre moko ya surprise nalingaki tomeka un peu kodécortiquer yango ensemble mpona plaisir ya Gravina mobali ya Gloire Basila. Gravina mobali ya Gloire Basila et puis Dani Chandou. Merci beaucoup ya Gauthier Mascotte. Parce qu'on a keno na ninga ya na leki mais ana plateau ce boulot. Ya Gauthier Mascotte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment na ya Dorothée Mafuta na Bordeaux. Transmis copie pour information à monsieur le procureur général de Kinshasa Gombe, à Kinshasa Gombe, madame et messieurs les chroniqueurs, Nati Lokole, Ken Piana, Thierry Mombaya, Vincent Toulouse, Aïdor, Chantal Bola, Popol Moupassoula Mboutalika, sous tous à Kinshasa, concerne interdiction formelle de citer mon nom dans vos émissions de chroniques musicales, télévision, YouTube et autres. Dernière mise en garde. Messieurs et madame, je suis au regret de constater que mon nom est cité abusivement et sans vergogne à longueur de journée dans vos chroniques musicales, fournissant ainsi mon image et allant jusqu'à porter atteinte à ma vie privée. De ce de comprendre l'être Oyo, ils ont mis en garde Oyo Koffi Olomide apesi ba journaliste ba tangi ba chroniqueur na tangi ba komoana to moni Ken Piana to moni Popol Moupassoula to moni Nati Lokole to moni Chantal Bola et tant d'autres. Lelo Oyo yo kombo ya Koffi et comme longwana angle la musique et comme beaucoup plus ba komi ko attaquer Koffi Olomide na vie privée na ye yo état producteur aux alana ba musicien. Comment on a disposition au Koffi Olomide à suivre. Lecture ni no sala. Bon, avant d'appeler ça lecture nanga bakali via le bongo ba kombo na batanga te pona nini faut pesa une raison. Bazoko ta vie privée na est trop. Vie privée na est trop. Mais ça start. Via ibani. Ngakutu na ibani bakota vie privée nanga mambebele bino boyebi. Na pénétrer moto alo ba kombo nanga te. So yebani ne na vandi boye. Mututo na doit finga ngandenga lingi azaki toko te tadenga alati mabe abimi bien te abani tu vois mututo na droit pour que s'exposer devant les caméras viende pour na zonga na question na vie sa koli vie ramba koli eza pe conseil na pe sa vie grand frère koli zala papa ya bana zala grand frère na biso okufa na lokumu omoni na vie soki ngo kufa bien kufa na lokumu so ngo kufa na lokumu te bembe na yo batu ba oyate so batu ba yete pona nini baby citro vie kufa na lokumu na ndenge nini vie comme la ba fertilité trop neti et logo cholo ba ba côté vie privée à vie te vienda comment ko na vie privée na TV vie depuis kala bino nde boye bate tu vois vie comme na vie privée to na TV vie faut tika vie privée na TV faut tika moto oyo aye musala atika la musala pour dire cela. Pourquoi pardon TV wana mutoye musala atika na musala ndeba chroniqueur ba na musala vie privée na e batika na musala vie privée batika na musala te bamba koti musala ya vie po vie akoti sela mususu eloko moko ezaki na orchestre comme isko vie privée bamba yebeli ngo bongo te c'est simple question et donc dire yo okuta ngai bakali nazana Jael show nazali na ser communautés nazana ser na biso Niclet Miss Niclet nazana ba na ser mususu otobe yanga siko yokutu mutu ser ki Suzy azolinga kota leno na ser mususu Esther na pese mbote nazana batobele après omona ke mutu moko akombe na mère ya parler mais bakalo otunanga question au mieux tebelier mais sans répondre ngamba msuke no akomi mère à palais et comme un problème te pour nga et comme un problème te pour na yo pour yo mais comme un problème na bafan tu vois est-ce que musicien a droit ya vie ya osala pe choix mo boete musicien ana soza on peut faut qu'on na mamba osala faut qu'on na quoi dire quoi où aller mais les idéologies batang ça on peut na classe comment tu peux te comporter en tant que star Congolais a habité, Véram ou pas habité. Véram a habité.
Ils ont l'idéologie na ndenge to ko vanda bo na émission na ndenge na ko vanda. Na ko vanda ka changa te na ko panza makolo awa. Il faut na vanda na norme ya moto yambi. Et ça pe na ndenge musicien faut comporter vie na yo. Olingi ba ko te vie privée na yo te. Bomba. Garde ça à la maison. Yo na vie privée hôtel batu le banda. Alors siko vie. Vie alingi hôtel vie privée na banda trop. Et bandi le loté. Et bandi le loté. Les aka vie seul musicien na Congo, ve kofi to linga ko mingi ngala linga ko mingi. Naza pire petit na yo, naza petit massa petit baleki na ye, c'est y a des choses qui fait mal. Tu vois? Pour comme analyste wana ndongo lobby, ozo bomba biloko belé, ozo ko tuna te. Il faut tourner la question, zala to sur la biso, to sur la normale, yo ko la maloba. Ma question la préparée. Mais moi je te demande pourquoi ma question la préparée. Pourquoi liste wana? Ba pessimiste ba chroniqueur ba journaliste ba toana ba tanga kombo ya Kofi. Est-ce que vous fana boyo ki ba voice na tilo kolé bimi azo traiter Kofi na ninga traiter ki wana o ezaki Kofi to tukalo mon émission na été que no critiquer na tilo kolé mais na tilo kolé toujours ba critique envers Kofi Olomide. Na tilo kolé pire petit ya Kofi Olomide akala va kutu yo ya mama ya na makambo ya quartier là. Na tilo kolé zo mona. Aza na droit. Ana droit. Même ngana na droit na pire petit ya Kofi. On a le droit dans Oloba. Dans Oloba, pourquoi? Na tchaza na droit. Ken piana na droit. Ken piana na droit makai sitala. Au moins Ken piana pas tu RFI. Nga ba journaliste na nga na comme ça Ken piana journaliste tout na Ken mukolo ozwa. Nga na comme ça Ken piana journaliste. Ken piana yebani na poto batutu dikolo na nga. Ando sa be mission na nga ba fana ba pas tu RFI ba pegin tata ba zakari ba baswe ba zaki belé. Tu vois, mais quand on est dans la classe, mais ça la mission nanga, quand on a bandé ko filmer pas tu RFI, avec caméraman a pas tu RFI. Ba Popol Mopasula. Popol Mopasula, Popol Mopasula nga na ebilier, nga na ya poto. Yé pe na droite, non ba par rapport à droit ya olobela mamba fi privé. Popol Mopasula na ebindenge ba yeba na kofite. Po to tanga ba kombo eza awa. Peut-être Popol c'est un bon journaliste. Peut-être atanga nga mabe. Mais nazo ba petit ya Kofi. Oko peksa ken penate. Oh, il y a combien d'émissions de quel pénal a droit ta vie privée à Kofi la TV? Ah, pas personne n'a droit. Bagali quel pénal est tio? Au moins quel pénal? Allez tio. Na cinquième chantier. Oyo ka komba quel pénal na ezala na yoka. Bon ba boire point. Yo ba boire point. Bazana droit de vie ku ken loba. Na le ken aloba. Mais ba okanga bango te ken aloba. Ba okanga ken ite. Ba okanga ken a droit. Au moins, c'est le même procureur général. Ken toute sa vie à l'obéla quartier la terre commis ça. C'est ça lettres au PC. Mais commis c'est lettres n'est au PC. Kofi a commis. Ah, Kofi c'est qui? Ah, musicien, Kofi a commis de ça. Non, moi, on a un problème na Kofi. Non, la pomme te vient de kola accompagne qui a koli atika ne makambo ya buzoba o ya zo sala azala papa ya biso tout. Vous comprenez? Ce que fait atikité le lono pe au compte na liste wana yo. Ngape na kokota liste. Un jour. Libanga les chakut. Na habité à Michel Konde son okosa. Kanga mikolo ba benga yana Minu Olomide. Nani wana? Ngai. Yana Didiston. Batu kaka ngate. O bakali yo yana Minu Olomide. Bono ata ina na komo na zo étudier. Oza chanja. Na zo étudier ngate batu ngate. Yondi. Ah ngaye bakali ya mokili. On cherche pas l'équipe qui gagne. On a petit non maniqué la prison. Mabé. Abeti 4 jours na prison. Mabé. Mon kilingani mabé babi fala sala ta 6 mois. Talanga la solanga ministre de défense. Na ba message à to benga ki. Ngala ko linga bakanga pe mutu te. Mutu bimisa imaniqué za yo. Na benga ministre de défense. Na benga général Christian, chef d'état-major. Na ba soldat bakanga ki maniqué. Yaka na bango. Comment on a funga mutu sans ki ba mujija. Mais yo ça petit Kofi. Te. Maniqué fingi Cindy. Bon Cindiana. Cindiana. Ah ça honorable madame. Honorable mboka nini? Ne m'énerve pas, hein, ne m'énerve pas. Honorable quoi? T'es solo la mais honorable. Tala, au moins image. Madame. OK, yoka. Image. N'appelle ça yo matière sur qu'on appelle ça pas internaute. Beaucoup na YouTube, beaucoup na Facebook. Image Cindy. Alati lamba rouge à mouké. Liboso à mon fleuré. Image mon Cindy alati robe à mouké à rouge. Autant l'image on a. Ba yakala bo. Yakala. Ba komi ba fana. Mdo tune kecho pacho RFI. Image comme moko ya Cindy akala ya quartier la tête abima lango ya kala yangwana. Et Saline. Image on a Cindy na futela mbongo.
pour te dire que ayaki musicien na yebiye yelo côté Qu'est-ce les lois sa musicien? mais quand c'est combien honorable quand qui a dit qu'il est par rapport à boulot na yé tous honoré yé pour ça la fierté à un modèle toi honoré PCRDS toi honoré Jaël Chaud toi honoré Miss Niclette c'est une bonne chose honorable oui toi honoré pe maman nous sommes honorable toi qui na bango pe bon toi honoré bango mais quoi la ngate mutumo ngai na filma na mona ndenga ya nani wana Cindy na mona ndenga quartier latin oh ah yo so songa kana ba le passé mais c'est le passé qui fait ton présent bakali so tanga kina yo oza universitaire ongo vana kicho te bakali ba question no analyse no ezala merci beaucoup parce que tu as bien étudié analyse no ezande mona muto atanga efacilité hein ouais bakali il faut total eza pas de 8 inde sala biso lelo soki ya gota tambula mabe na vie nanga avant lelo okuzana nga boete de ça on comprend bien maniqué au benga ki omona eke azana problème te fois bimana ye azana problème te et puis maniqué c'est qui maniqué abotana babia qui est mon ami est-ce que tu comprends pas na comment ki baba qui est mon ami nazongisi batu sima eloko na lobongo na TVT ngai na Adam Chipai azana Canada na pesi mbote na bana Londres nazwa ba sac poubelle OK nazwa ba sac poubelle na benga Raissa Vambili nazwa ba sac poubelle babia série mo babia comme qui n'était clochard na kin je sais pas si bomona ki yango ba série wana à l'époque personnel mutazongisa babia bien si akenda ngola c'est moi na Adam Chipai na sala collection ya bilamba Londres mobimba bana Londres baebi tokenda na porte moko ozana basket cha ozana chaussure cha ozana survêt cha tokanga colimune tokende pa Alfred agence moko ezaka na stade à Tottenham tucha donc ça moi collection wana pour babia bon renforcer Raissa Vambila à l'époque aza journaliste na Raga Raissa Vambila na PC mbote na PC leki na mbote tu vois apesa babia ba filmango babia recevoir bilamba asala kolinde bomonaka babia akiangola koteka marchandise ti atikala kuna histoire ezalaka bongo et sa femme qui est maniquée bon à l'époque on solana babia na biki moi c'était pour ba journaliste ba musicien belé na ba basi na bangote ba musicien belé atando solana bango wana na ba basi na bangote oyoka kaka ayoka kaka par mampata na pesi mbote we rapesa nga numéro mapata officiellement masko so zinga te benga mère ba mususu wana nyonso na yibi nanga basi na bango te balinga pete eza pe choix ya moto alors yango na peso histoire ya babia ndenge ezala parce que lelo babia zana biso te babia a travaillé dans quartier latin 21 ans ou 20 ans boy 18 ans pardon babia beta na wengete abeta na orchestre msute to yeba ega na latino mais normalement na suka via bandoki na babia o bana ki babenga ngo mame tu vois o babia chan kofi ko beta banze molanga ite oye bien te oye bita ko fait te ngam na poser ma question te to sola na yo kayo c'est quand ça réponse na yebi c'est ça voilà bakali donc ya biloko qui va détailler ya on est moi je la comprendre l'émission le loya na kanda te non kanani Vérambo c'est mon vieux et ça j'ai mutu so fingi pena que non obota raté obimana misebo ça normal hein ba fingi kofite bon ba fingi Vérambo te mena bi pe kofite to ba sindi pour ba sindi azanani sindi azanani ba komisi sindi ngo nani azanani sindi c'est qui sindi abota na Vérambo te ils ont yobi kombele ba petit mususu ngo na yebi Vérambo ba semeki nanga ngo na yebi ba l'équipe sindi na valeur vous voyez seulement ce qui se passe à la télé vous voyez pas derrière la télé si tu vas filmer biso boy batu bana sima caméra na bobite banani bavandi kuna bamonaka ngana yo bakali oke kuna ba atakale bas garde du nord basana ba ebele ba Michel comme aigle ebele to bombi mususu voilà mais pour la ngana on a peine c'est important tes vie privée biso ba chroniqueur et sa vie privée c'est pour nazongela yo nazala mukuse maniqué azamwasi ya babia abotana babia bana mibale ke azana droit kolobela quartier latin bana nepe bazana droit bakende na ndako kofi ils ont dirait lelo tolobi bana ya héritier bakepa wera
bana ya comment dit na lo banane bana ya bana kisinjora ba kepa fere et pas ferré bana ya tel bana mutuboe bana lemso ya Mati de Gaulle ba kepa ferré bana mutabando alimbonda mutabando beta mbonde pas ferré comme na Afrique du Sud awulu wala na pese mbote na jobu ba kepa ferré bana ya Nika inga ba epa Michel Kobe Aigle voilà mais c'est comment robenga na mona maman na bino na linga te makabulanga non vie ya ko manika siningaki so zuna mbaba bien na makambo ya Petit Prince et c'est bizarre. Cette chose, moi, je ne comprends pas. Moi, je suis pas musicien. Nano na mona ni maman maniqué, ni ndeko maniqué, ni moi na wana aya ko beta porte na maison de production nanga. Voilà, moi mon nom c'est Prince Babia. Je veux que tu me produis mon papa parce que je suis l'ami de Babia. Donc après on produit rien. Non, na lobby exemple pour moi que moi na wana. Net un message indirect. Non, le petit étouffé. De ça yo beta porte au fond. Il a retard na lobby déjà. Ah ouais. Le petit étouffé, bon comportement maman na ye so banga. Maman kaka te batu nyonso batu belé, bozo pesa petit chanceté. Batu belé pesa chanceté maman ye moko. Na maman, na bana kazi, na ye moko batata mwasi, na bakoko, na biso moko banoko, na yo moko bakali. Oso pesa petit na chance. Aza une orchestre na biso na bakisi njo. Ba poni kasi yo oyen na de blason, mais otiki babia. Otiki petit après, petit na banga i maman na. Maman na. Bozo tout fait moi na. Maman na ozo moi. Bozo tout fait moi. Abaluke lo na lingité. Maman na lingi permission na ne banda pa na e. Voilà. Nous en tant que producteur, au rôle de musicien, ngana luka jamais musicien na vie nanga. Nga musicien de beta apporte. Na luka musicien te. So lelo oyoyo to évoluer parce que les attend maniqué bakangisa kié obimisié. Mais tout le monde est toujours dans le même langage. Après prison, on a toujours dans le même langage. Yo muto bimisa ki boye. Ozo mona teke no azo décevoir yo. Azo décevoir ngate bo. Là pour ce que bimisa yé, ils a trop n'a participé parmi les gens. Bengi ba généraux. Mais il faut na benga général Christian. Il y a un chef d'état-major. Il faut na benga PC général Christian Chouambote. Il faut na benga. Nazane na WhatsApp. Na benga. Ah mastat. Il faut na benga bakangi mutumo. Oh masko misi yo imambo ni nani. Oh even nitaita ba mtosha. Wana benga na ninga Swahili. Tu vois parce que ça ni mawa. Tu vois bazaba netike moni neti biso boy to ba père de mère ba kufa ba ofele. Neti ba biso. Ce qui problème. Ah tika papa, ngala linga ba ofele fort. Si ofele o yazana raison na ye. Ah en tout cas. Et vous avez des liboso pe ça maniquer raison. Et on a raison. Parfois ça craquage. Maniquer craquaki. Patron ya mobali na ye akobenga na mwana te bakali. Moi yo. OK. Attendez ni to na bureau. Ah qui est là-bas, c'est l'enfant de Prince Bakali. Ah d'accord. À côté. Te azonga, moi c'est maman na yo na papa. Mais on soit na image nanga. Mais bien sûr. OK. Mais bien sûr. Côté ça moi na, j'ai pas aimé ce que tu as fait ça. Va dire à maman, j'ai besoin de voir maman ayana sola na ye. Vendisi ba manique. Muté manique tango bakange kaka. Ah Kofi, obosa ni vraiment. Ngana taille be manje nyonso. Obosa ni vraiment Verambo. Petit wana oyo bwaka boya pesaka boya asalaka bonga iti. Aseki mukilongo to edana na biso te. C'est yope ba okanga yo mukolo mususu. Ngai. Bien sûr. Pas nani. Et pas Kofi. Ebi na kokona émission lelo te. Ebi émission lelo neto yele ngai pena piquet. Te po yo bino ko pesa vie bozala Verambo to tikala bino Verambo ko pesa Verambo conseil te. Verambo comme ba oxone sa Verambo na fali. Est-ce que c'est normal? Kasi ba ken pena ba bayana makambo wana. Ken pena te vieille moko vie alingo mona muto azala bien te muto asekate muto aningala te vie kakazala. Boko fiasa na bato bataka fali. Azala bango te. Ebele. Kofi. Yo. Yo mutali boso face na la tangue. Lobelo mo ya bien. Oh lobe ya fali. Ya pas. O monte la kubisi nzembo na je t'aime. O abwaka yo. Mama na cha. O abwaki ngaka na nzembo. O kubisi nzembo je t'aime. Et bien moi na ole la nzembo wana. Vraie chanson. Meta lanti libango na bashina mbenza. Na pesa shina mbenza. Voilà vie nanga. Collègue de l'école, tout à l'université, voilà master. OK. Shina mbenza mbote. Na bisio je t'aime ça parmi banzembo fali a yemoka sepelaka na ngwa bwaka pe ba masa na yebele mais tik zala na au milieu de village bakali na yobe on a TV ozana ope na poème na fali te fali ana poème na yote
On va problème na profiter. On a vu la lac vu la lac. Qu'est-ce qu'il y a? Boson la nini, au fin la rapport na nini, au loba. T'es biso finga. Non, le loba malamu ya falite monter regarde. Mais bon na lobby je t'aime. Non, na peki ça ko tema ma fali mbala boson. Mais na lobby je t'aime. Continuez boy. Kene pe na ba lady di, kene pe na banzema monsieur Zobeta wala soki ba. Parce que je t'aime ana ayo babe ça on a souka. Pona. Fala clôturer nzembo na kombo moko. Comment? Place na yo mona ki nzembo baby abandi be ma babe si nzembo. Gandila mignonne. Tomo comme la souka émission na biso, ezaki vraiment plaisir à trop. Il y a Oyambayo na 2023, et ça pour la toute première fois na Yambayo, na plateau Oyo Monde des Otalayo. Mais c'est Gauthier Mascotte, tango leki otika ba retomber na internet parce que mambo lobby o na bangelio. Na moni 2023 ko tsonde mususu. Po oyi pe na ngo lobel na mono otali tutu roba te, otali mama rifa na London te. Po mama rifa lobali na yaya na o ya ko meka osala émission. Mais ma mari a aussi l'émission à tant que qui pourquoi j'ai dit quoi j'ai dit que ça qui a vérité na bi ka vérité zo le ka manike moi ni ka sala na cartel la tena biso man cartel la tena za biso pe parce qu'on a participé ça biso ils ont dit le lo le mo zo beba na wenge pa wera so bo yo bindenga na ganga la wera na bi bien ko ganga na bi te ko sola me ko ganga bon ma boza boyeba. On parle de vérité dans la cachette au bino boyebité. Tu vois, il y a des vérités monsieur na web ça vient rambo. Là monsieur na cachette via yogite na woloba aw. Et c'est juste là on a besoin via kufana le kumu na ye na valeur na ye. Via banzemba sala ya kitoko le kitro. Presque nion c'est ça bien. Mais au moins les locaux et loba siko ya kocha ba liste ba journaliste batanga na kombo na été siko ba otanga kombo na été na ndenge ni poser artiste. Et puis ba journaliste on va ba pire petit na ba tatanga ba kombo na ba tu ya linga mingi. Nde aboyi alila bango Kofi mbalbo Kofi kanza da ken pire mais net si ko fait pe ça Vincent tu lis ba émission trop yo kutu ba émission pe ça ça pas mais voilà nous surtout via ça wala musuka pona Cindy n'est-ce pas yo bimsa suma mususu ça on mettre na combat Cindy te pona so na tenga combat Cindy osiliki so na tenga combat Cindy osiliki yo na pomo yo ba na Cindy bo sala makamu yo pe na liste ça Olobi Cindy pas na liste na il y a bateau fois kangisa te bateau kangisa te bateau bazana na Cindy bateau babima na Cindy en fait na lobo Olobi bateau babima na Cindy bakali na kino yebi Cindy ndenge yo yebilende bakali na yebi ayimba la quartier la terre bokuta na bakanga photo na snap na ye Obi yo na Cindy bon on a ça obligé pénater Bokana photo na Cindy te. Bon, ça pena obligé. Merci à toi, ya Marie-Hélène Linongi, patronne ya MHLMB. Ya Marie-Hélène Linongi, MHLMB. Merci, Salot Kingdom Barber 33 na kati ya Bordeaux. Nelson Madiba. Ongola ta bilamba ya qualité. Ongola biloko ya bio. Mona ya Dorothée Mafuta na kati ya Bordeaux. Ya Bruno Lubika. Mbongo ya propre. Puis Dani Chandou. Les Chinois congolais. Mama Emeline Zemba ya tous pepele ya Mbetolo. Ya Jamal Mukuna. Ya Jolie Menga na Peso Mbote. Ya Jamal Mukuna. Ya Jolie Menga. Ingénieur de banque, les grands médecins, les grands producteurs, parce que tous à la fière na batu ya boy. Aza producteur, aza mécène. Mais batu ba bengande moi trop. Ba binet ba gangolo wana que soit souka to clôturer émission. Net lo ko kaba moi trop te. Au comme na moi difficulté financière ou ezala choix na yo. Au comme mingi na ba jeune talent. Net au tiki ba gangolo ba ferré ba wata aux produits bango te comme mingi na ba jeune talent ba onde ba gangolo ta bambolo ba tu ba vanda na vanya na wera na vanya na Kofi to kangele bango na ndako ba obenga gangolo ando gangolo pona yo déjà préoccupation ya batunga te ngana poser ka question gangolo ta lo bi gangolo no te pona yo te par rapport ya ba jeune talent wana bango ba sa ba grand alors yo composer na yo bien composer question na yo bien quand tu dis gangolo c'est pas gangolo chez pona yo te pona ba jeune talent wana ba obeta porte de bango pe fuba ya obeta porte mais fuba obeta porte na ko sola na yo tito silisi soki yo epsenga te ke no ve na besoin na melata koka na kenangati Masola production senga faut qu'il y a vers producteur ou producteur par luka la producteur va à l'écolo ya musicien et puis produit faut les musiciens na mbongo
oyebi mise na mbongo te sikoyo produit nde ah tokomina sikoyo ngokota so na question wana bakali yo na wera nana na la po yo producteur au produisa déjà bien sûr yo na nana na la naleki wera na la mais oui yo na confina na la naleki ye na la yo le confina la bien sûr naleki na la yo na fali na la naleki na la oleki na fali na la bien sûr bo fere bango tout fere ko Kinshasa mobima mapango na mapango boso yebi mapango na nga ko yo yebi mapango na nga ko mapango yebi tena yebi na yemo ebele bosiko tango zo mamba baleki na la na nini dende abo mise congolais mo teleki na la te baleki na la te baleki na la te et puis baleki na la et ko aussi nouveau dossier na makambo ebele baleki na la nde mise oleka polite na la ndeni de wero oleki na la naleki wera na la naleki na la okozala polite tozala la te naomona nde wega obengo na phone non ayebi wana mutu na nga ayebi naleki na la na ndenge nini nakopinta ye naleki na la na ndenge nini ya fitir te compte bancaire ngam na salite yana mutu mosusu okopesa me aza na budget makasi mais budget prouve-moi ouais prouve-moi prouve-nga musique c'est bon quand tu dis tu es producteur c'est que makambo ezali tala bato ebele omona na nzela bakali omonaka yo omonaka wera omonaka kofi bana la mutu mo akaka na coin awa la musika Michel Konde ala la oleka na kofi keba bato mosusu omona baoproduire bana mo baproducteur te mais bana la oleka na nga mutu na vandia mais bana mo baproducteur te neti Michel asali na kombo na Aigle 26 ans Aigle voilà kayemta uta na kombo na Congo ya na opoto ya Aigle yo ngoko sa polémique na fali zo on va bien. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, fidèles internautes. C'était, mais c'est le producteur Gauthier Mascotte, ingénieur des banques. Ingénieur des banques. Ingénieur des banques, alors, à Bengue la Gopoine. Kofi Olomide. Voilà, ingénieur des banques, parce que ça veut dire tout, et le but tout. On t'a simba cash, on t'a simba mbongo, on garde l'argent, on a banque. Yona Jimmy Bella ou nanana. Yona Jimmy Bella ou nanana. Ah, l'équipe Jimmy Moussika. L'équipe Jimmy Moussika. Mais on a là. Non, tout dans la polémique. Donc là, tu as estimation na yo za combien? Yo mo tanga. Tu na budget pe na boy. Ebele. Mais na ça perte. Ebele. Net côté ba ça, côté ba chaînette. Je suis en Rolex, Benda. Je suis en Rolex. Tout ego coûte ba 100 000 balles. Oui, c'est du diamant. Et puis dans ça c'est CO. Oui, mais tina na monter malheureusement. Tu na ebiga 13 pour na mona 13 par Kofi. CO. À ce moment trop cher. Au PDG. CO en anglais, directeur général. CO en anglais. Ok. Déjà, chez n'était pas mané aux 2500 balles. 2000 autant ma blog 15 16 000 autant quand moi 16 000 balles. Non, tout en Rolex. Mais autant ma blog ça. Bague au pays trop cher. T'es moi curiosité, gars. Si on appelle ce moro au CP, si on appelle ce moro au CP, maintenant ça perd. Tu comprends la bise, ça mutu kaliboso créer un problème. Michel comme Roma likamumkeka mutu ka pesa yo. Mutu ka pesa yo. Oui, mais moi j'étais le salon moi j'étais dans le pango là, ceux qui lingwala, ceux qui na Kasavu. Et son mama déjà vanda. Merci beaucoup. Attention la vampire mais ça va. Moi la pesa ka. Moi j'étais migalela ki vient nanga, il était na kotanga kombo. VT. Eh, biso to la polémique. Biso boulonde ga. Azupena o na porte que to tindike kotate. Tu vois? Pesi migene mambote na pesi pas parole sumbote et puis petit nom merveille ramwali na votre général Bedragon sali na pesi ba merveille et puis salon de coiffure na biso ekata ko so na biso salon de coiffure ya Eric Moda Eric Moda na pesi mbote salon de coiffure omene la coiffure na ko kanga boye bango pe kaka Eric Moda de suki no bakango boye salon be Eric Moda si chez Eric Moda ba makasi tala ninga betinga na kati muta kango ka mo mosto mo mbali moi mbali te moi si bona moi si ala de marié katinga non na ebivi na ite ala moi jeune oui donc akanga bien parce que tu na salon chez Eric Moda aza pona biso ba jeune na mona ba star vela kenda wana redia misi na mona pe nani comme on est nani na bosani ya wenge comme on est Serge Mabiala
comme Kiminga chéri Moda, Boye Belé, salut Zawana, Talara. Vieux, beauté toujours. Voilà. Ouais. Il faut soin. Merci beaucoup, Togomi Nasuka, ingénieur de banque Monde de l'Otalayo, message particulier. N'a pas fan nayo parce que vous avez fan partout dans le monde et puis bah mourir à la bonne musique et puis quelques salutations na batu. Bakali nga ba fan nga bazaka bana babola. Nga na bango depuis kala. Nga bana bitike ba garçon oyo bazana ba courage ana kin wa yepe poto azolela viezo simbate azomona ka vie na TV nga pe na zala neti bango na ya poto et le côté binsina na mbongo na bomba mais poto eza esprit. Tu vois nga na opesa ka ba jeune garçon na ba palin. Poto esprit, poto ko les laté pour les lozana mukanda te, ba ya o ba na mukanda, ba o le la $100, ba o ba na $100, ba o le la mukanda, ba o ba na car, ba o le l'essence, ba o ba na essence, ba o le la car. Vie za bongo, c'est pela na oyo zanango pour lobby o yebité. Mais ko zalande ko bebisa vie no avante pour moni bomengo. Tala bien ba jeune garçon nyon souza conseil no personne na ndako. Mututo avant kufa asomba lupango mututo avant kufa abongaka mututo avant kufa asimba adimi donc nzamba sala biso bana mibali ke avant ke okufa osimba la donc tous a rendre pressé na vite osala makama mabe po simba mbongo ya pressé ezala bien te malembe kende musala sala eloko mo bezo kotisela yo tito biso to sala ka benga na sala ka je travaille au moins de temps à temps na leke mission mais je travaille j'ai mon temps. Au moins la peine que mère azo benga mais oza wa pozo yambater c'est mère 4 jours on s'appelle pas ngana boulot tu vois OK musala aussi ici oye obimina mukilo zongi na ndako na mo eloko et osala ba ninga bien pardon na kata ote na expérience on est bien bon témoignage pour nayo jeune mogo amona yo na aéroport ya Njili na Kin et ayo kaka kombo ba gochi mascotte jeune ango ando teka moi ba ndo son petit commerce mais ando tanga ala ina ba difficulté fala sala examen d'état asi sa classe na études humanitaires ba ando bengani na classe tanga ye a approché vers yo ba bengana ki amona ota sala de toutes les façons amona yo tanga mona on se plaignait au pesa mbongo à l'époque c'était $50 à l'époque a fouté lango classe et s'il ça classe na pesa mbote ça na Kinshasa Joyce Joyce na mona message Joyce courage à toi lelo ici classe grâce à un simple $50 tu vois quand on aide les lois à l'université a aussi sa licence voilà vie ça bongo to pesa te po so muta mayele muke oyo kozwa yango lelo okokoma pe millionnaire $50 pour multiplier ma papa osumi bilo mo ozoteka $50 on est bot selio donc c'est ça et puis non ça peut m'appeler belé bakali pesa numéro ya koche mascota sunganga bon comme to gérer makamu numéro mutu ba pesa avec permission to comme na suge émission na biso quelques salutations nanga na général Christian Chiwa azana Goma et puis loko suna lo mboko na biso kende bien te ba congolais air moko beta masola musique bakali ezala bien très bien de temps à temps peto pesa to penser na mboka c'est pas que musique on a déjà grandi on a compris qu'est-ce qui se passe dans nos pays de temps à temps to yeba mboka ki ndenge nini ba jeune ya Goma na monaki ba vidéo ndenge bozo les tensions ezali na Goma et puis na ba lobby nga lo bango na TV pour ba lobby na Goma à partir les 12 ti le 25 ville morte au moni rwandais au moni magasin rwandais buka panza oui c'est bien mais bosi mande batu na nzoto te boye bisa bango so ba ozonga bamboka na bango bazongi bamboka na bango mais ko simba na nzoto ko boma eza mabe ko simba makila batu et puis bandeka na biso baza kuna boza visiona po mboka soki kei to na mboka musuto ovanda te tu vois eza message tena lo bakebo kende bosala be trouble te mais ezala ke message na bino po bino boka soalité biso bato sola soalité to ita ba côté kuna il y a des messages qui en train de circuler que à partir ya date ce qu'on a lobby on t'a l'émission bana Goma bo EDP général Christian aza chef d'état major azo bunda po mboka na bitumba ici là mais comment na soda mususu ba pesi mbongo ak no somba ba matière première po minduki e bunda kuna ye akomisango mbongo osomba lupango ya mwasi na ye deuxième bureau asombi lango ba bilamba na ye akolata asomba ba bijoux po osala ngoni soki mboka lelo eke mwete ke to raté mboka donc message nanga kana ko loba tanke mwana pe ya Congo atake to linga mboka na biso to yango na allez big up na ba massa tout big up na pesi mbote na ba star ba musicien nanga nyos bana Lennox ba na banda liboso merci na batu oyo bazo cliquer na émission ya série na biso DS nzemone bimaki
nalingaka yo namoni comme mataja ba vue belé merci na bato bazo tala pe ya Jaël Show bato bazo cliquer pa ya Niclette bato bazo cliquer pe to PCP annonce bade de Changu bazo bimisa le 15 bade de Changu petit na biso pe Kev Pop bazo bimisa pe nzembo na ye et puis na bana na biso Inis na Rose na Londres film na bango le samedi to bimisa ba extrait à chaque épisode ya film. Et puis, sorti nango, je crois, mois de mars. Na PSP maman na bango, maman Sandra Mbote, na papa na bango, maître chinois Mbote Bele. Et yomo pe bakali. Merci. Na sepeli nengo yaminga. Merci. Bon, so na bosse ni ba na Londres mususu ba aussi. Omoni plateau ndeni. Plateau kitoko. Plateau kitoko vraiment. Na remise susu Gandela Mignon na PC Mbote, Michel Konde, na PC susu Atankale Mbote, na PC maître Kim Kabongo Mbote, na PC maître Ninja Mbote, na PC maître Nani Mbote, na PC quoi, Zadio Kongolo, na PC Blaise Barclays Mbote, na PC Blaise Barclays Bank. Ouais, na PC Baza Belé Bama c'est Belé. On a bossé na PC Eric la tortue na Matadi. Voilà masa na ngaya kala. Bato bayebi hôtel Matadi et hôtel bana ya papa la tortue. Papa la tortue. Eric la tortue na PC Mbote mingi. Na bossa na toujours comme on est là quand même là se rappeler. Bana Matadi oya bino ye wana leader mboka na bino. Et puis na PC Aimé Badou. Mwana ya chaîne ya Matadi télé Matadi Aimé Badou na Belgique azam mwana ya ancien gouverneur wa Kufa Jacques Badou voilà na Bruxelles la PC Mbote la bosani Pacho Panda aja na Paris tokutana na Champs-Élysées kala mingi te honorable toujours ya poto sur la partie na biso politique to sali poto kumbela. Voilà. Donc, on continue ma politique. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Nabosani. Nani wana. Nabosani. Papa na yo. Nabosani. Yo po bosani. Nani wana. Papa na ngana. Roba. Tu continue. Ah voilà. Fona suka. Fona suka la pesi Robert Mbote. Ya tala ya kaka. Jour on yala ba direct na ngawana. Abia ozala à Londres. Il y a tout roba moi maman la PC Mbote et puis maman Rifa à London. En tout cas, tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs fidèles internautes. C'était monsieur le producteur Gauthier Mascotte. Merci à Willy Sionga. Ya Willy Sionga, merci à toi Yaya Moto, ya Willy Sionga et ya Willy Pensienne les bailleurs de fonds. Merci. Pas de souci, merci infiniment. Na japonais Mwanza Kasongo coiffeur international Japan. Merci. Na komi neti moi moulai pe bagisa. Pote comme ça moulai hein. Oui, mais là il est trop. Ah, neti pe moi costaud moi ya. Merci en tout cas, on se retrouve au prochain numéro japonais Mwanzaka Songoya Bedo Pensien et Yaya Moto et puis champion Adol Mokonza La Rochelle la PC Merci beaucoup à Gauthier Mascotte. Toujours. Merci beaucoup. Michel Kombe Aigle, merci pour la boulot. Merci à Takale Basse-Gare du Nord Mobimba. Sotangi Basse-Gare du Nord, Fotanga Bapomba, Fotanga champion Atakale, Fotanga Koko ya base. Binotou na pesi nomboto prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Congo Révolution News. Merci. Bye bye.